Jekoko c'est que sali ezalaka te. Oh, Jekoko c'est trop. Yango moni Denise na yo Sylvie Kongolo alias Mulumba. Bon comment c'est la président Félix a télé makate aza impuissant lokuta pour batu balo bakaya bon yaza mwasi avant dakara boy non président télé maka Gisèle Kabanga azali na communière a témoigner kalbi mwana mobali azana mobali molai munene kuna aza mobali a télé maka atrikaka match te lokola Didier Boudimbu non azabi mela te toke na Akasia bandubula babanda kala Akasia bandubula bakazana mobali mobali masolo bobota ne bana boni oza pe na mobali boboti te azana Akasia bakendaki campagne na 2023 mais abana coucher na Akasia Fachi koyoka soni te Fachi fona lo bango na grand frère na et puis singa kanda bona coucher na Akasia ba ministre o utu nommé moko wana Kamuke Aza yote Kamuke amemaka ba camarade na Dubai a témoigné que bilongo lingi ataza papa tika ye aza makasi aza lombe aza na bopili kiliki ya bukundu Kamuke yo no nommé ministre bobi makana Kamuke na yebi trop c'est trop Denise na mona ba fille basi ben fidèle ya modèle na yo ya ngote Félix bengana Denise Nyakero Bengana Denise Nyakero. Ce que balobi oh non, appelle ça au pouvoir. Bon, on appelle ça au pouvoir. Félix, on appelle ça au pouvoir Denise ou bien Joseph. C'est Joseph. Joseph y on au sambisaye. Il est condamné. Bon Denise qui a participé au tigre de Kamouni. Bengana ye, Luka Mosi Msusu bala. Denise yo Bengana Gisèle Impela, congolaise de père et de mère, yo rwandaise touti. Gisèle Impela bana bazwaka location familiale ya 600 € mwana moko bana mbale 1200 mais oya yo mwana aza mwana ya Félix te Christina aza mwana Félix Fachi te Serena na Sabrina baza bana ya Félix te tala Christina malamu aza na batre Félix na nani na Freddy Masombo mwana mwasi maboko lokola ya mobali etamboli lokola ya Freddy Masombo okamati kobala mwasi na bana eza mabete mais bano ya yo alingaka fanite pona nini alingaka fanite pona nini fani asala ye nini na ye en famille ya biso baluba kotombokela Denise na yo Jekoko te na l'examen Jekoko te na sololi na Sandra la preuve Fachi tala na page ya Sandra na pesi ba audio ya Jekoko na pesi ba audio on a solo la Jekoko na ye Sylvie Kongolo alobaki ki nazana bil matière te makambo ba tina ba pesa Denise on a solo la Denise accord ni na signa ki na Denise soko boko dévancer nga bo dévancer et vous la grave pas de pitié pour les salopards Jekoko olekisi. Jekoko olekisi. Olobaka sa cousin na yote. Obi na famille présidentielle. Obi ka ndeko nanga ndeko na oke linga mosne. Oke no coucher na mosa ndeko na yo. Jekoko. C'est tout. Jekoko olekisi. Bon, tout est bien. Jekoko ya bien. Jekoko Mulumba. Kongolo. Tinda batu bafinga batu. Yo dinazo tuzo finga. Na yebe mutatinzi uti. Jekoko mutatinzi. Yepe mama na bimagana ba wewa. Dinosaure. Mama na bimagana ba wewa, mama na zandumba ayebi papa na yete. Asundola mosi na banao. Natinde le video. Le balance yango. Boyoka. Iloba. Ok. Olakisinga na ba voice. Alobaki no pardon. Asero pardon. Olanda voice moko nyake wazo ebisanga eke. Na landa mo. Nakomaki na page. Oyokisinga lelo. But Félix oyoka makambo batanda kunaye. Abisinga pardon na publicité. Na yokati boyokati. Oyokisinga ngo lelo. Oyokisinga ngo lelo. Bolanda Jekoko afuka melinga. Yes.
azobisanga pardon na bimisate pardon oyo kisinga ngolelo ninga lobaka bimaka na Denise na azobondela ngai na tika parce que bolingo za bato mibale olingi Denise moi ça fait j'ai Coco Sylvie Denise Nyakeo mawa bolobela siko bato vérité est-ce que Félix a dit que j'ai Coco bana Denise Yesu tout ça vrai mawa Félix a dit que Denise Nyakeo là na j'ai Coco moi si ma bé Chibaou Chibaou Sylvie Oyoka oyebi non toto sana nabi toto sana so moi vrai ou même ça on a sani total n'est-ce pas non nga ebenge na capacité nabi no boza vrai je ko lobat Félix a dit vérité que yo olala na mosina Denise Nyakeo je ko mulumba lobat mon so bolimpe la bimsa plus je koko mulumba ozwi nini une femme fontaine avant match e bandas os azadi amouye une femme fontaine nyoka longwa yemba nzembo kamata kantine kende na douche sokola yango ozwi nini je koko ozwi nini boko sike Félix aza impuissant mais Gisèle Kabanga ndimaka Félix mwana mwasi oyo comment akasi ya bandubula bazongise su ministre andimaka Félix Fachi kamuke ye wana andimaka Félix habi ala papa mais soki abandi match masolo carré bolingi bo diaboliser na ba masolo na bino babiloko yo Fachi bayokisi ngai ba audio ya Jekoko na ya Sylvie na oya Denise Nyakero c'est vraiment regrettable bengana ye pour mutapesa au pouvoir yo no fundi Joseph Kabila bengana Denise obala yete na mariage coutumier zate mariage civil zate religieux zate bengana ye a bengana ki congolaise de père et de mère tili la kozonga Congo te likolo ya ini rwandaise tuti bengana Denise Nyakero libulu amanzengele mai kufela mbwa bengana ye akomina Jekoko elongwe otoyokaki avant-hier biselele comme suna Jekoko tabazaka na posa nzoto e Fachi nanina sukisa na émission yo bengana ye lingela Jekoko boule lingela Sylvie boule betela bango shita sima sala bango lokola sasu oza mbali trop c'est trop bako imilio boyete bengana Denise Nyakero bobalana te luka fai mafa muso balaye oyebi Fachi ngana zolinga olongwa biso de peuple article 64 bengana yo pona ko empêcher ba Rwandais bakota mais Denise Nyakero Jekoko Sylvie Mulumba avec qui oyaza na DGM cousin na ye oyo po mona ka clarté rola ka Chantal na Kerekou oyebi Kerekou chef ya ba garde républicaine mukuse wana Kerekou okangi ba innocent okangi ba généraux te Franck Tumbaza na bato ça le coup d'état non ex-chef d'état-major routier conseiller militaire ça na bato ça le coup d'état non force terrestre oyo kangi wana soki ndaiwela ça na bato ça le coup d'état non bako kango na 1h du matin pe na 2h du matin plan yango na ya ba Rwandais soki boyokani te na Doha bako beto masasi na demukuse wana ke komone ya code Kerekou Denise ana kachaku nani wazana kachaku Frank nani Rola Kachantel azana kachaku Jekoko azana kachaku Sylvie Kongolo azana kachaku bato yo kangi bazana chef na ba chef a commandement chef à garde républicaine vrai muto ya kosala coup d'état yewana pe bako beto masasi masolo esili
Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisé qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante ba fanatique ya Bellard Production ba fanatique ya famille Bota ba koma ko organiser chaque année pour ko award o pour ko honorer ba artiste o ba sepelisi bango po ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainer ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer OK soki olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati contacter biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli na éviter vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo zana nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo
te okozanga produit oyo te yango na yeko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongolia mo zero. Lo bezala kina 10 senando yo bongolia kona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.